Donc, pour nous, on a mokili, on a mis un chiko liboma na mboko ba ebingate. Là, je te connais, mais tu fais un kota bo. Tu kota ba, tu connais na forme mususu. Ba tu nyoso mikuse. Si tu poses un mutu normal, il faut ça il faut dire chiko biloko ya mungu, obis to lia koto. Oui, oui, oui. Même si tu mwana subango te to bangi chiko na zamba. Puis mitali okomi mukuse suke bele mandevu. Ilongezi pami. Puis mitali okomi mukuse na même pas demi-mètre. Mukuse ce qu'on a vimba talatol. Massage. Ta suba moninga o musabi massa. Ko tirer na otezela zela. Ta nyama makolo ye kuna. Pale na fandaki na che mutu na sebo. Soko suki sopani. Suki zake bele. Pe mo so to na ngai. Na komana tintalaka panda trozo sukola te. Salité na zoto ba couche. Et dans une formation de babuma mutu. De basala mutu mabe. Na faiblesse andoki na ye. J'ai dit déjà bonjour chez vous, shalom, très chers fidèles téléspectateurs, les amoureux, les amis de www.lesnazaraïens.com. Je pense qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci, on est ensemble car le maître, le pour revient bientôt. Arrêtez-vous donc, c'est Tomi Lengue Lama, parce que Yesumasi Azozonga Kalamigite. On est là, nous sommes là ensemble dans le cadre de votre émission témoignage. Témoignage, Bissika va expérimenter ma kamuna satana. Va expérimenter ma kamuna nzambe. Va kenda Bissika msusute. Ba ya kaka kepa la humble servant de Dieu, la sœur Tiffany Mokwa. Ba ya kaka na les Nazaraïens. Ba ya kaka koluka notre frère Obed Rema, l'huile fraîche coule encore pour être. Ba pesabino ba expérience tabangu. Aujourd'hui c'est chaud, je vous dis, je vous rassure. Ne zappez pas parce qu'on est ensemble. Voilà pourquoi je vous prie, benga déjà batu. Azana Canada, Azala na France, Azala na Belgique, benga bango yebisa bango ke émission témoignage à l'élo ezali vraiment chaud. Mais néanmoins, je m'aimerais un peu prier avec vous. Rentrons à la régie avec le maestro de la presse congolaise, notre frère Lido Pro, un professionnalisme toujours. Nous allons prier comme à la coutume et nous allons nous retrouver tout juste après. Merci Lido Pro. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima na nga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai. On est ensemble avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est ensemble sur le www.lesnazaraïens.com. Nulle part ailleurs si ce n'est qu'ici par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est votre humble servant de l'Éternel, comme je disais tout au début de l'émission, que c'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de Dieu, née à présenter l'émission. Oh, mais je ne suis pas seule, je suis avec mon confrère Obed Rema, Obo Messène, je pense que Bozo Lingaimi Nangolo Nzambe, notre frère Obed Rema, l'huile fraîche. Cool encore, nazana na plateau, mais tikana bisabino te nazwa ki ba coup de fil. Nazwa ki ba coup de fil ko utana États-Unis, ko utana Europe, partout dans le monde entier, batu bazon dimate. Bon dimate pour anini, je ne sais pas, mais néanmoins laissez-moi un peu le temps de saluer mon frère Obed Rema. Obed, bonjour. Bonjour la servante de Dieu, la humble servante de Dieu, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany. Merci beaucoup, l'huile fraîche continue toujours à couler. Comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu. Quels sont vos sentiments par rapport à cette émission témoignage d'aujourd'hui?
Merci beaucoup, je suis ravi par rapport à cette émission. Je crois que c'est une émission spéciale. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde entier. Et pourquoi pas vous qui êtes connectés, vous ne serez pas dessus parce que c'est chaud comme la servante de Dieu vient de le dire tout à l'heure. C'est vraiment chaud, ça va vraiment chauffer. Et je suis vraiment ravi. Je cache d'abord quelque chose et puis à la continuité de notre émission, nous allons découvrir d'autres choses. Je pense qu'on a eu des coups de téléphone. On nous a appelés partout dans le monde pour nous demander par rapport à cette émission de témoignage qu'on était en train d'animer ensemble avec vous. Aujourd'hui, nous sommes là avec le frère Mathieu Badjoko. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Est-ce que toi aussi tu crois à ce témoignage que nous avons présenté avec vous? Merci beaucoup la servante de Dieu. Je crois et je le dis tout à l'heure que ce n'est ni par ailleurs le Nazaréen. Le Nazaréen. Hein, nous leur avons promis que nous serons avec les frères Mathieu sur notre plateau. Je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des impressions par rapport à cela. Ils n'ont pas cru, mais maintenant, je vous rassure que nous sommes avec les frères Mathieu dans notre plateau. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Parce que vous nous avez appelés de partout où vous êtes. Vous nous avez donné vos préoccupations. Nous allons interlocuter le frère Mathieu. Et puis, il va nous donner des messages par rapport à vos questions. Vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que ce n'était pas vraiment facile ou bien ce n'était pas vraiment une messe à faire. C'était vraiment difficile. Là, je tiens à remercier notre prophète, le prophète Hervé Yombo pour ces démarches qu'on avait pu faire pour avoir le frère Mathieu Badjoko. Et aujourd'hui, Dieu merci, on est ensemble avec le frère Mathieu Badjoko qui est vraiment au centre de notre frère, au centre entre moi et le frère Obed Rema. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour frère Mathieu Badjoko. Bonjour maman Tiffany. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Sentez bien? Oui, tout va bien. Je pense que Batou Hollanda bazon dimate ke zayo talanon ndengo là on a zolo ba frère Lido Pro professionnalisme toujours le maestro de la presse congolaise mais quand on ko la kisa frère Mathieu wana to la kisa kina frère Mathieu oh ba on dimate frère Mathieu. OK, quand frère Mathieu balanda ke saka kae parce que frère Mathieu balanda qui est liboso na témoignage wana et ça là que frère Mathieu a otaki na délivrance parce que tant on a bimaki on a tellement menacé na ba esprit mauvais. Na démo parce que na utaki na mode des ténèbres nazala ki démo c'est ça li kenzamba kangolinga et senga il faut sonala na siko na kota ki ba jeûne de prière moi mi kolebele et ça là que il y a un manzoto na konda ki makasi siko nzamba salinga grâce que était na kangolami déjà na comme siko serviteur de Dieu na comme siko ça la nzambe de siko nzamba sali grâce mafuta siko kiti santé ye makamutu siko normal na zongi penza mutu. Donc tout va bien. Tout va bien. Ouais. Je pense que Batou Babenga qui sont partout dans le monde, Babengi Babisinga Tiffany na Canada awa ça ne va pas. Batou Hollande Babenga Kingai. Quand est-ce que Bogotia suite wana vraiment to zone misusu bazone dima misusu bazone dima te misusu ba pesike mbozonge panzambe. Donc c'est vraiment un peu compliqué. Frère Mathieu Badjoko, les lotos zanayo, nous aimerions un peu faire quelque chose au yobana na nzambe. Frère Mathieu Badjoko. Je pense que est-ce que c'est qui 3 jours au Sekui pour place on dirait les Simbaté 3 mois, 3 ans. OK, merci beaucoup pour la parole. Bon, na webi sabandeko boy. Makam o na kutana nango par rapport à liwananga, eza 3 jours peut-être 3 mois te, na salaki 3 ans. De pendant 3 ans wana, na salaki kuna, o salaki après 3 ans. Nakuta ce qu'on a famille nanga. On s'est là 3 jours, peut-être 3 mois. On s'est vraiment 3 ans. Parce que place ngana kendeki, na s'est vraiment vie. Na bala kikuna, na bota ki na s'est vraiment vie, na mode de ténèbres. Ce quoi après 3 ans, den Nzambe sur ça ni Nzambe sur okangolanga, ay so ko bimisanga ici. Frère Lido a resunga biso, to sa mo exercice moko mukia. Parfois tous en a elima, je ne sais pas, parfois tous en a esprit, tous en a démon. Na lingi penza nenge Pierre alobaki na touché na simba soki na komona madusu wana. Nga pena na pesa mbote pas frère Mathieu, na ba soki oza na musuni lokola. Biso mikwa na nzoto ezongi to oza esprit. To pesa na nanu mbote. Lelo bisinga monoko ya sika e ngolu oyo. Ngolu oyo. Ngolu oyo. Comprenez que Dieu est grand, il est
incomparable, il est inégalable, celui le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, l'omniprésent, l'omnipotent, l'omniscient, celui qui dit un mot et la chose arrive et il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Je pense que Bino Pelavanda Kubisika Bozali, Bolanda Biso, ne prenez pas seulement ce témoignage comme témoignage, néanmoins, ils ont l'occasion au Bokongumba Melanzambe que Dieu est le maître de l'univers, il peut faire tout ce qu'il veut. Motape Kisakaite a décidé Kanangonga Oyalingi, bien aimé Elekelinga, Elekeli Batandmananga, Elekeli Mabandolanga, Melekeli Nzambete. Papa Mathieu Batoualanda qui déjà témoignage. Oui. Balobina Biso, Tolingi Toye Bazonga qui la famille na Ndenge, Nini. Je pense que Moutassala qui est mission à des frères Obed Rema et moi j'étais tout simplement l'invité. Néanmoins aujourd'hui c'est moi qui présente l'émission, mais ensemble avec mon frère Obed Rema, lui fraîche cool encore, Nayo invité Nabiso. Papa, avant l'émission Banda, Olobi na Bango Nini. Ok, et là on a aussi la bande de Koizabo. Na remercie Nzambe. Nzambe ou a sali grâce à travers Moussala Nzambe, prophète élevé. Na Yesu Mama Tiffany oyo boyambinga lelo bino nyonso équipe mobimba Nzambe apambola bino parce que nandila na bino ndesali ke bandeko ebele ba balanda témoignage o makambo Nzambe asalaki pe na osenga la bandeko boy neti to bandi témoignage to suka na nzela te parce que ça vraiment tellement moulai il faut to koma nango tina suka na osenga sukoyo il faut battre o bazana besoin balanda témoignage vraiment ndenge sengeli ba soutenir émission oyo soit qu'on soutenir émission to kan Nzambe okanisela bango parce que Nzambe asali makambo boy parce que ebele ya bato bala nango na monde atie parce que za mission na mapesa kinga Nzambe bisanga bike te matinga na zongishi yo parce que o témoigner makambo oyo moni parce que bato ebele baza na monde baza na besoin ba biki ya loboko ya Nzambe pe ebele basenga fi bandima Nzambe siko na moment oyo ebele bandimela Nzambe te donc na témoignage oyo eza occasion ebele ya bato bakola siko nzela ya Nzambe siko to senga soki yo otima un franc na yo pona ko soutenir mission oyo que monde ati bato balanda yango Nzambe okanisela yo da tuna sengi vraiment soutien makashi à condition que tout comme yango tina suka vraiment. Merci beaucoup papa Nabiso Mathieu Badjoko. Je pense que to koki déjà kokota na kati ya témoignage Nabiso to la kisa ki déjà parti oyo ba pesa ki o $5 to la kisa ki déjà parti oyo okoma ki na kisangani koteka to bien te kozonga wana comme itema ya bato eza likolo papa Mathieu yebisa biso na mwa mukie ozongi mwa sima mukie sima to sauter yebisa biso obika ki bon moi lisusu ndenge nini. OK, merci beaucoup pour la parole maman Nanga Tiffany. Témoignage est vraiment tellement moulai. Amen. Nous avons fait un extrait, un début par rapport à Obalandaki, na Balandaki te. Mingi balobabi frère Mathieu ceux qui akufaki, azalaki magicien, akotaki kisi, azalaka ndoki, abebisi ba condition d'akufaki. Or que babilo onyo se komelaki nga nazo isa bandeko onyo so ba Holanda, na tikala jamais okota ndako nganga. Na simba pe kisi na pe ndoki te. Or que ceux qui nazalaka ndoki kina simba bakisi Nzambe alinga salanga grâce oyo te ndangana kene libela soki nazongi parce que nazala nga innocent na simba nga kisi te de premières années ezaki biso na famille na biso to tellement belé papa na biso Nzambe pambola ki donc bana bandeko na nyos o bakufa bandeko batika bana siko a récupérer bana wana akomisi bango bana na ye so parmi bana ya bandeko papa na biso moi tata moi na biso moko moni kabalisi pour la bombe parce que yebani même na province so était azandoki parce que ça na ba kufite aza envie yo sala que papa na biso apesa mbongo alobi ah moi na leki na ngai na moni age pusani misala pesate zo mbongo oyo o banda activité ya koteka o sala pe vie na yo e musulo pe okoso mo so bandeko na yo azo mbongo abandi ba activité a voyager kende ba est azongaka to yo remarquer moment moko grave na biso mbongo ekomebele akomi na mbongo ebele makasi to moni ke bo peut-être Nzamba pamboli or ke ba mbongo ya komi nango eza mbongo azwa ida kisi biso to yeba ite to ya ko remarquer na kati ndako mwana musala moko abeli to memi siko mwana musala epa nganga bazo traiter ye simate tango siko biso to zongi to ke otala na jeune na epa nganga to mais comment les blazo bikate pour la nuit to bikete bon ngana pesa ki idée na lobi kete to lukana ba pasteur ba prier pour na grâce musa obika tana pesi idée wana so cousin biso na kabali sa fâché atomboki imbécile ozo contribuer combien awa ba ida papa mba wana imbécile ke bana nyama or que atomboki azoye ba ke yende alinga sacrifier jeune wana or que neto memi jeune e pa nganga azo traiter
muto meme banganga donc ezane sacrifice na ye cousin na biso net ayo ki na bikete to luka ba pasteur ba prier pour na ye nde atombokaki ba miso bikete peut-être pe si idée bien to luka ba pasteur ba memi jeune pas ba pasteur ba bondeli pour na abika journée de délivrance pe frère na tikali ko sambela pour na libela siko a partir wana sali kete grand frère nanga akoma soko lukanga na remplacer siko jeune wana parce que ngamutu na pesa ki idée ba meme pas ba pasteur net ya raté et sengi nga 60 na remplacer siko yi de siko place ba combat na nge bandaki yango wana venanga lukanga alandanga webiti na niveau to ko sukuna na fleuve nga ba mina nga arate ko zwanga wana mboka na ko betango parce que il tellement moulai donc to ko sukuna na fleuve nga ba mina nga webika ezalaka ba miso ba mutu batu bakendo sukola bazindi ba disparaître na mai bini mama bakangi bango nde na nga na kende obito sukola nata na kati ya fleuve eza na deux pirogues boîte mi balezo ya vitesse deux personnes baza na kati ya boîte baso bien na kombe na match kota to kende match kota to kende vitesse bazo ya nango e bangisa nga pele na banga maka ezanini ezaki nazo mona bato na kandambo na mona bango awa tina se na mona bilongi na bango te sikona tuni ba menga bi mon cher nazo mona fleuve pirogue mako zo ya vitesse bato bazo bien na kota na kati ya boîte biso mona biso lote sike bangisa nga esali ke na bima na fleuve na sous-vêtement tinda ko na biso bon bato mona ndele na bandi liboma pona age na zalai nango babi c'est que ça normal ou ça normal tena normal na beti li sonne ezalaki or que soki na kota na kati ya boîte wana ingeza la kete macha kende sukola a disparaître na na idée moko te or que vient na biso comme lukanga na mana oyebate siko po aya zwanga na zoye bato bano tanga to sala examen à fin de l'année na moni préfet na biso akoti na sala bi bajoko oza na dette ya Minerva ya 5 dollars il faut payer sanga préfet nga mbongo to sala mbongo na il faut payer abotolinga papier examen akenango ngape na zongi pe na ozonga ndako taso na bino kene ndako na poche na pe na mbongo mais pona pesa mbongo bo nzotele ngabi te fla ke kanda ba pesa mona ndako taso ko na bimi na kuta siko na cousin na biso abiso ngabi te na kende ndako pona mbongo a classe abi est-ce que ça normal ozo ba take vine za classe zwa 5 do sanini ozonga classe akabeli nga 5 do na futa na classe or que za mbongo o asi a travail ngona ndinga kindoki donc ezana cha somi vina nga na 5 dollars a pamba na zupe mbongo na kena futi na classe or que tanga na futi mbongo na classe bien aimé na salle pe examen bien na zongi na yako remarquer depuis na zo mbongo na ye na la supongi malamu te so na lali na mona ka batu bakufa na lota ka ba cercueil ba to bana ko to zio batu bazo kananga bazo sepela to zio déjà wasuko na si andoto so na lamu ke na bisi graphe ngabi ave na lali malamu te nini na expliquer na zo ba ser ba si bakufa kala bia te yaka bandoto abisanga petit betaka moshoro évité do yabisanga mela likaya bangi sona meli likaya sona langu ya après na olala bien aimé na mela likaya bangi na butu na mela bangi na butu wana ndenge bato misusu bazaka na problème na mela masanga il faut mela tout ça c'est ça ngala meli jama na butu wana na lala bo donc na benga ngol sunde roya na benga comme so ebele na tsa mutu simba to te o mela muke bakisa mususu na kangiso ya mulai na meli isimba to titongo après na tongo na yebisi ngabi mama yo na lali malamu te ni na expliquer ndenge na monaki bokale ba mama bazalaka muto salo mabe azate parce ba koni muto na ayebi oza mwana ngai na yebisa bana nzambe o moni ba déclaration to sala ka ba vie na biso ndoki akobanga te pour ça déclaration pour le maloba boko kanga te ndoki na tina lango te parce que ndoki banga intimidation te tango zo déclarer maloba donc pour maloba ça na effet que nzamba sala yango il faut za na kati ya Yesu il faut banga nzambe tango oza donc ozo banga nzambe oza na nzambe na kati na yo nde ba déclaration nyonso koloba eza siko na effet yango siko ndoki ya obanga parce que biso na tawa na moto ayeba nzambe azalaka te biso tout osambelaka te bolati papa nzambe apambola boza na bino kana na façon wana bien aimé sala ke na ke classe tango na ko sala examen vers ba 12h place malade bandaki malade bandi mutu passe toke na hôpital te ozaka surtout ba transférer biso toke na hôpital général babi kaya mwana oyo eza hernie ekomi egi il faut to sala opération bien ba sala penga opération mona bi malade te malade mona na ngote tango na lamuka bi te ba sala opération malade mona na kite ngabi aya solo ngabi ça va ba benga ba pasteur ba prier ponanga ba pasteur ba yaki ba prier ponanga na komi pe normal na biki nanga tango siko na biki or que za makambo ozo to na kati ya famille moi to yeba ezate so kuzala biso amoni ke bo so nazala kati église et pas ba pasteur moi missionnaire réussir ezalate
a comme ça ko sala nyosa condition que ngana bima na église pour na zonga na ndako passer la mission est bien de na fanda ka jour na monika famille nga ba ko tombo ke ba pasteur ba zonga na zonga ndako à l'occasion de rien batomo ki kaka pamba or que basala yango na sa avoutement ka cousin ça sala ni à travers son na kindoki donc tinde ba ya ki bazala bango te ezaba esprit lati bango et même bango tikolo basala ni ba zonga na ndako tango pe to zongi ndako bon papa na biso sala ba boîte de nuit na kati ya lopango barika wana na zongi na via loyenge na mona na biki na nga déjà masanga tout ça et ça là qui malade bois nga siko deuxième tour tant malade bois nga deuxième tour siko papa na biki te nete za boye ba manga na clinique université parce que okla nga za professeur na université wana pala sube bourgmestre commune mango ba kisangani ape na kitasa awa tango to komi kuna bi boke no pitanga na zoya to komi na clinique université ba yambi biso mabike te moi na professeur Dieu donné l'olesia ba yambi nga be bien ba pesinga ba kisi bien aimé na koma ki na nga moi bien dozo remarquer soka na fani muke cousin na biso na ye abeti moi tour abimi otu na ngolali ndeni or que muta so bomanga yo na zo ebate or ka so na soka ba so position na lali alors ka so ni akomata nga suma la na zo ebelote jumo tango a eto so li na ye or que tango ka bimi ko pesa ka mu congolais sala ke malade et se boit nga so ya makasi koleka tango na kwesi ko na malade na zo ka so ko ndire pe mezo kangam on dirait esprit zo tika ngezo me mara mo zo zonga so ke esprit bimi ezo ka bongo na zo bunda so be nga mate na zo koloba te na zo bunda mate na zo koloba te na zo bunda na moi na se sentir vraiment esprit na nge se déplacer et tiki vraiment nzote bimi mo ko isongi na place so na place ezalaka tango isongi direct na sali ko na mobile esprit il faut na sali ko na nga na kata liko na nga so na sali ko na nga liko na mobile esprit fandi wana yo mona ki ondenge mais na za esprit parce que muto l'homme c'est l'esprit parce que muto za molimo nga moko na se sentir que na sa place telle donc au mimoni vandi na voilà oza ba ko se sentir pe au mimoni na sa place telle or que tant nzoto na nge lali na lali nazo ka makamuto ezoleka nazo ka batu ne bazolela mais mwana loba ezate ba docteur bayo te peta kufi déjà nazo yoka ba ben okle na ngabi te mwana kufi okle azolela azobouger ngabi poko sali boye obomisi ya na ngai okle azolela nazo yoka nyonso ezoleka mwana loba ezate ba bengi famille na nga baye kota papa na kota mama quand ezala biso la kisanga za soki na tikumuta kufi bawela ka corps wana entre deux familles kota papa na kota mama ti ba osala ba débat tunga nazo yoka mais mwana loba nga ezate isala ki okla nga te maza bourgmestre azuba policier bazuko ko nga tina ndako okla na biso frère Mathieu bolimbisi mukia na les nazariens za la kakobeta beta mingi penza te na mituna pe sunga kabana na nzambe esprit o ebimaki kati na ezala ki couleur nini esprit ezala ndenge ni poto yeba pena solo yo mona ki esprit yo bimaki au moins esprit ezala couleur te parce que au moins na moment honnête za aw pour na ebisaka batu même ngama na deuxième monde ezala batu na kati sa famille on a sina sauva bango ozomona parce que tant ozomona esprit ya mutu ozomona déjà mutu wana ozomona donc neto mona nzoto oyo sikona kati ya molimo petango esprit ozobima ozomona mbala moko mutu wana ozokomprendre que esprit eza na couleur moko boye ubeza neti nyama non esprit na bomoto bomona ngo te so po mona il faut kota pe en esprit po mona esprit po mona molimo il faut mona siko bino ba esprit na ba esprit mais na bomoto mona ngo ezate. Merci. Ok. Tango sikoyo okle na biso aziko na nge kena ndako na bien aimé nazo biso makambo nazo bisa oyo eza makambo oyo ibada meme ko sala ngam passe tala ke famille nga bazo lela nazo yo kanyos nde basukolanga nde balatanga bilamba parce que biso na époque na 2006 na kisanga zala somo da kufina tilelo il faut bokunda elobi wa ba morgezo ko tasika to linga bilo wana ti tango ba ke basukolanga balatanga be bilamba ndenge zala ka il faut batu baya mo église ye batei ba yemi nyonso zoleka nazo yoka oyebi na batama ezalaka na butu so moto akufi bopema ti mo repos mo masole bani mosudo mais nayoki mama na nga botanga azolela ye moko na monoko ya mboka mama azolela mais nazoyoka oyebi esalanga mpasi mama misu banokitanga banolela na esprit mpe ozolela to oleli na bomoto nazolela na esprit na bomoto sikoyo ndenge alali na mbeto mama misu ekitanga famille bamoni mpe mama misu ezokita bamama leka babi babe siko okle na nga ya professeur bi yedi ya mona ko to matie mami suzo kita ba pousse na batala bo mami suzo kita nga bo siko ya ne muto ba kuiti aya kole ngai
abi Mathieu sokufi te lobakasi pourquoi osala biso bajebo sokufi te lamuka na se akuiti ya monde non sala ngona ko Mon Dieu. babengi pasteur moko aye abi bo taka pasteur ba pasteur biso ba escroc aventurier abi eza na ka eza ba mai babi papa mai miso kita pena tanta mai ote ala mo kasuka sa kufine déjà bien aimé or que tine na la manda ko yoka parce que moni tant to kota pena profondeur parce que ba so tant na ko expliquer ce que ba sorta liwa liwa ya malamu na liwa ya mabe na pesa ko bendi so tant to zo ngakuna bien aimé dans le Seigneur to lali tongo etani église yé pasteur atei webi na mate ya pasteur atei tilo na kangango webi pasteur wana ondela kananga na vie na ye pasteur mate atei na matanga donc ya kofinga ngaka yazalaka momeli bangi ntumba papa momeli makaya nde akufa ke tout droit li felo donc bino baba tikali bozo mayel bolanda ete yesa kufa sa kene déjà pasteur aloba na matanga nyonso na yoka obi tina ki demo na luka pasteur na zwaka ete chasse pasteur ba kima na ye or mi kufela nya vanga na luka ye bien aimé obi ba sisi ba cérémonie nyonso pasteur apes ordre bazwa koko nanga bata na cercueil domoni awa na photo awa subu tali na photo awa eza photo to batanga na mbeto photo ya suka avant batanga na kati ya cercueil wana omoni photo wana nde balalisa nga na mbeto donc okotala Lido Pro donc frère Mathieu yeyo wana déjà omoni photo oyo eza tango balongoli nga na mbeto batanga siko na kati ya cercueil de avant batombola koko na nga bakenda ngo na ba cimetière domoni photo ya suka yango wana batiaki tango bazwinga batanga na cimetière na cercueil bakenda nga siko tito ko na ba cimetière ndo babimisaka nini cercueil na kati ya jupe na kati ya nini ya corbia batsa nini bakota so na kati ya ba cimetière parce que kuna moyo mutu yeko tezate domoni cercueil na nga yango bakumi na mapeka bakumi cercueil na nga bazokota nango sikoyo place nini place oyo libulu ezalaki mpo bakende baatere ngai ntango tokóma na bacimetière nde bafungola mutu mbala suka bafungola batala mpe nga babongisa nde babongisa mutu nyonso ezoleka nazoyoka makasi oloba eza te sikoyo natuni papa Mathieu le bazoya na yo ndenge bayembaka bayamama na Yesu bazoya na kati ya sieke yo olongwe na ndako mpo ozolanda bango bozokende non naloba yibo mon esprit nanga eza na sala likolo na ngai ok donc esprit nanga ezaka na nzoto wana etiki nga te ezaka wana ok donc ntango tokoni na bacimetière babengi bato bapesa baparole na suka ndenge ezalaka Mathieu kende malamu molimo ne epema na kimia ya Mathieu kende malamu waye mwana nanga kende malamu nyonso nazoyoka nayebi ke wana kingani or ke avant bakenda nga na bacimetière parce que oyebi kana ezalaka selo biso bato balobaka bi soki ndoki abomi mutu mpo balia mutu wana te bobebisa nzoto na ye botobola baformole banini tout ça eza badistraction parce que nga moko batobolanga baessence na nzoto batongolanga bapetrole balobi ke te mpo bandoki basa nini balianga te or ke eza badistraction ya nayebisaka bato biloko ezalaka important su te nayebisaka mutu nyonso eza na ta il faut oluka elongi ya nzambe obanga nzambe mpo sokomi na tane komo balia susu ye te omoni so ndoka sasu da molimo ya mutu alongo de esprit ya mutu wana ekomi epai na ye ata bozwi mutu ebembela bokati yango kingo botubi baside oyo bazwa susu ye te bosala mosala ya pamba parce que bango eloko eza très important nini eza esprit ya mutu wana parce que nzoto oyo bapesaka mpe baordre so bayebi ekoma molai ekoyi molai di koma mokuse ekoyi mokuse eza mpe possible nde bokati kingo ya mutu wana baye bazongisi yango donc eza possible basala yango nomoni basalaki bongo te mpo basala nini mpo babebisa ngai balianga te na bato omonaki na kati ya matanga na yo ndeko wana mpe oyo abomaki yo epe azalaki si azalaki sur place abandaki mpe kolela azalaki sur place abandaki kutu kolela azolela oyebi tato na kati ya matanga nde ezalaka famille bafandi na bi bato mosusu bazouta village bazoya esengi sikoyo corps esala nini mwana alala nanu botokunda soki elobi na ntongo or ke bandoki nde basala baplan na bango ezala ndeni basi basali ya plan na bango bayebiki na date tele bapesa mutu malade mutu wana malade wana asala mosala ta des jours après une année après un mois après 2 ans après 3 jours et départ na bango ntango basali ya calcul wana babidaki te so mutu wana basi babomi ye déjà baza mpe na jour oyo babongisaki bakokende kozwa mutu wana sikoyo neti biso na kisanga babiki so moto akufi neti lelo so okufi lelo ifo bakunda yo lobi
bayebi ke soki bazwi molimo no lelo seke na butu alobi kuna bakoki kozwa pi na bacimitière sikoyo nati bayoti babike te il faut sikoyo koko nangisa nini elala bakunda nga na ntongo alobi mais bango babike te il faut bazwa nga na butu ya lelo or ke soki butu wana elekaki bakunda ye nga te moye bazwa nga ye nga eza so te nomona moto mosusu akufaki akoma kobimabima amoni tomoni moto kingai moto akufa tomoni boye tomoni ezala sa sini ezalaki moto ola bandoki babomaki ye mais ta oyo ezalaki fo bake bazwa ye de temps na eleki bakunda motu wana te sikoyo bango baperdre motu wana tellement motu wana mikonzo bapesa ya ovivre eza nano sikoyo motu wana aobima na ye sikoyo akoma so bitambola ta parce que moto akokadre ye aza te so mikolo na ye esili apesa nzambe asala nini nzambe arécupere ye sikoyo histoire epe esili de ntango so kuza biso akokiki ete bapesa oyo idasani balasa so koko na nga so nalali bakunda nga lobi na ntongo abia soki totiki peti oyo boye torate ye oyebi ake abengi bamasane kaka na miniti wana baevoke oyebi babandi kovimbisa kaka kani batiaka mopepe na pine oyebi koko na nga evimba moso mwana libumu eza ya ovimba na bafoto wana na vimba mwa makasi na vimbi bayebi ke te mwana koma ovimba mwana poli eza basi basaka bakasa makemba ndi basala babiloko wana donc parce que aza wana makambo te ezoleka olela mpe leki na ngai nalingako mingi or ke ye nde ndoki bien aimé ntango tokoyi na bacimitière bapesi baparole suka kana ezalaka bapesi ko ordre bazwa cercle basala nini batia na kati ya nini ya libulu ta soki batie na kati ya libulu avant basima babe batala bo nyoka ebima na sa mabele nyoka ebima na sa cercueil baboma nyoka so moni awa na nzete wana nyoka ngo wana na famille na nga bakanga yango bafoto basimi yango na nzete wana ekelemi voilà donc bakanga yango bafoto na famille taso babomi nyoka wana bapesi siko ordre babi nini bazipa sikoyo mabele bien aimé bazipi besha liboso ya mabele babwaki ya liboso ya mibale ya misato na fungola miso kati ya cercueil libumu ezalaka ovimba libumu ekintaki nga mais esprit nange ezongaki te or que so bafungola bakotanga miso afungama mais esprit ezongaki te ta basopi mabele ndenge baosa makambo nyonso bazonyata mabele na makolo nyonso nazoka babruyo wana so ntango ofungolaki miso ogangaki te mpo nani te naoganga te parce que esprit nange ezongi te nazopema te eloko moko te nafandeka na ete ekekora miso ezobouge mpe te mais miso efungami kaka ntango babwaki mabele basilisi nango ere moko akimia seke famille na nga bakei nde bisaka bato yaya il faut sambela pourquoi parce que kolinga te okufa liwa ya bandoki parce que souffrance omona eza yango te to liwa ya masumu ya masumu kasi yango wana parce que na masumu ntango okufi eza liwa mabe te donc vrai liwa eza ma récupérer yo il faut kufa na kati na kolo oyebi nasa mabele molunge moko na yoka de chaleur molili yaya moto osungwa te donc tant la témoignage esalanga na pasi obi ntango bango bazongi na fanzika na position wana mwa bataye koleka obi nasala mabe nalalaka te nasala ata mokolo moko te pourtant famille na nga basilisi batie mpe na croix so moni awa foto oyo so moni batie na croix wana na croix bakomi badioko litula matie na date ya terrement makambo to eza wana ntango basilisaki bango bazongi na bango donc na fanzi mwa bata eleki nayoka sikoyo likolo ya cercueil kale batoka porte ya ndako kukukukukuku so babengi batoke babenga kombo na nga Mathieu sort kukukuku Mathieu sort babenga nga 3 fois ta bazobenga nga 3e fois bien aimé na mama ko se retrouver likolo ya tombo na nga na telemi tout droit mwana bouger ko eza te na moni bato ebele balati batoge ya noir bato sikoyo baéchappe ya rouge blanc na kingo naoyeba nga bango te na taille na gauche na moni sikoyo cousin na biso oyo akabelanga mbongo wana $5 nabi yaka balisi ya tozala bikanga munoko babetenga makasi basali bacérémonie na bango ntango basilisi bo parce que ntango babimisaka bomoto ezongai normal somona bafoto ya matanga na konda ye makasi mais ntango babimisaki nga nazongai mpe na sante na nga soki elingi olobake bato mosusu babelaka kondi akia tie meme na liwa eza te ke malade ndele santé donc eza baje bandoki basalaka donc balongoli baparti na nzoto babombaka yango soki misolo yango ekokisa basala nini bazongiselo tout oyo bayibaki voilà nde bazongisaka yango nde bazongisaki mpe nga mobima na nga ntango esili bon ndenge basalaki bacérémonie ndenge baevokaki
pas to bima place tozalaki na ba cimetière to koma na siège na bango wana yebaki te bona bomoto na monaka pas to disparaître to na place moko bato baza ebele siko place bato baza ebele bango tuba na bakilote makolongulu panzi polele baprésente nga bike te o moto asika tozwi ye groupe liboso bayaki indekima pasa nini balongola nga bilamba ya mibale bayaki mpo babeta nga film do baza komaltraite yo na niveau moko ezalaka te bakobeta yo nde nayebisi bato kolinga te bandoki baboma yo mpo souffrance okomona eza souffrance otikala komona te na vie na yo peti mokolo okufaka na se ya souffrance nde nga nakoma ye kuna babeti nga basouffri nga na niveau moko ezalaka te nayebisaka bato nga so nakangi ndoki na moyibi nga alimbisa moyibi ndoki te parce que bandoki bana mawa te mpo nga tema babeti nga filme eleki grand frère na nga propre aza wana aotala de passe eleki nga nabi komona pasi bona abisi yaka balisi ya na nga nazokufa bozotala abisi kanga munoko azwi filme faso abetela nga ya liboso abetela nga bien bien na fanzi namoni babengi bato mo baye bino boya baye na kilote moko ya noir sikoyo évidence oyo banso okende space to bana kota wana eza lisone bande bazwaki nga titokende koshite kuna papa Padjogo omela mwa soyi mukia en attendant to souffler na régie kuna bapesa biso po émission ezopesa na kotoka na kati nazotoka penza na kati to souffler je ne sais pas mon frère est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci beaucoup. Je n'ai pas quelque chose à ajouter, mais Ngana tout n'a juste une question mon corps. Papa Mathieu, par rapport à Oaotsoloba. Tout le monde a, je crois que tous ont différentes religions, mais on a biso yanga mususu. N'engé zala ke muto akufi, ba rozwa mbongo. Nena yoka ba yana mbongo ba pesi ou encore ba sali nzambe, mais on ba sali nzambe. Ba roya ba sambela pona ebembe wana. Dans le sens que ba petola ebembe wana. Place azokende, atazaki muto masumu, atazaki muto mabe. Akinanzela mwa malamu lo sambo wana est-ce que par rapport au outil banzela wana est-ce que comment ka sala ma rapport au lo sambo ba kufa purification ya baboué ba ki ne place malamu est-ce que isa ya so. Merci beaucoup pour répondre à la question na moni na webi ça ba distraction. Ah bon? Yo muta sa kufa petolo na nini era ngo yango ça me prend muta petola ma va kufa muta sa kuba azu d'esprit ba kenango siko yo za nani okende osimisa mbongo yo korope demo parce que demo za na mbongo pesa batu mbongo mbongo ni malongo yo pesa demo o corrompre ye po mutu na batika ya za la peto eza ba distraction so ko peto la mutu era ngo yango benga mutu te ay muta peto la ma aye banzambe so akufa liwa normal OK mais liwa muta mokilité donc eza ba distraction bazo kosaka batu. Merci beaucoup Soufflant avec ces belles cantiques. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima nanga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai. Merci beaucoup, là nous sommes déjà de retour. Je pense que Tozo là qui s'appelle Belema Aboué pour que ndeko nanga opeto la ma ba peto la ramoué itenenge papa Matia ou tiko loba na biso donc mi peto la ma to mi peto la matin tozana nous na bon moi en tout cas nulle part ailleurs si ce n'est que ici sur le www.lesnazariens.com par la grâce et la miséricorde de Dieu parce que l'huile fraîche continue toujours à couler. Papa Mathieu to continuer. OK, merci beaucoup. Kana na tobeta lisolo ke tango basilisi pour maltraiter nga na mon délégation moko yaki baye na kilote moko ya noir
balobi balatisanga kilote wana bien aimé or que kilote bazolatisa wana donc eza nde identité ya monde wana bazopesa yo identité na sikoyo ya monde wana parce que soki baza na besoin na yo bakobenga na kombo na yo te bakobenga nde bakoevoke na numéro ya kilote wana donc par exemple neti varese na yo bapesa varese beneti numéro 5 donc yango na identité na yo so baza na besoin babenga nde babenga même so numéro 8 donc so baza na besoin place tel yango nde ekomema ti place oyo baza na besoin mpe kilote wana ti mokolo kokufa jamais okolongola yango na nzoto kaka yango nde okolataka yango mpe ka yango mpe nabimaka nango naemaka na kilote wana na okóma na bomoi oui naemaka na kilote wana donc kilote wana bien aimé ta balatinga kilote wana oyebi naosentir on dirait bazobakiselanga biloko moko na nzoto on dirait mayele na nga bazoyiba yango talaka etaka kilote ekoti na kati na nzoto boye pa na banda kolela na mpasi ya fimbo me nakomi oseka la baninga nakomi oseka nakoti ko na ambiance ya monde wana bien aimé ntango na basi opesanga kilote wana tofani or ke na siège na bango ezala nini so bazwi moto ya sika wana eza siège bapesa bato baidentité de okofanda wana ti mokolo ozwa mosala quelque part or ke place wana bwa mosala moko bosala te apart kolia na kobeta na ntongo avolia frappe 12 avolia frappe pokwa ndenge moko tosi tomesana déjà donc so biloko esebeli batie biloko ebeli yango wana suka avolia alala ozwa na ofimbo do wana choix te donc tosi tomesana soka biloko esebeli ok omila ino avant babeta ofimbo okende olia donc tomesana ye bongo mpo soki kuna olie te olia su wapi pineme tofandi tozwaki mpenza mwa ata mwa mikolo ebele mais naomona jour moko boye délégation moko bayo te baluka bato ya mosala quelque part bien aimé or que mpo ozwa mosala okende quelque part ezala il faut sala bata oumela vraiment me ngai naumela ye te nafa mwa mikolo eleki ka moke pa namonaka parmi bato bayaki kozwa bango bazwi mpenga na kati ntango bazwi nga ndeko bato akala bandiki te biso bataka toza awa ifa bazwa biso balibokaka minoko to bapona ye bango te bazwi kanga ntango bazwi biso tokenda bango donc ngai nazokamwa place bakokenda biso nde na bumba bumba eza na équateur bumba eza secteur moko baactivité ya mbongo esalemaka makasi place batindaka ngai na bumba or ke na bumba toandoke mingi na papa na biso koteka babiloko kosamaka mwa mbongo nga kutu nakamngabi oh me bumba yango ti babikanga mundu okolobela omo te bien aimé namoni bapesenga papier moko boye bapesenga papier moko donc ezala mwa chiffre nayebi su te ya so 5 so 6 so combien nayebi su te or ke papier bapesenga eza jeton ya magasin oyo nga na bando travail ta bapesenga bike te ezela biso bakila masala bapesa ba maison na bango mpe babengi mpe nga babenga bakopesanga magasin tala magasin monene soki na kati ya magasin wana base batiada babiloko nyonso babiloko oteka batia na baprix na bango baetikete to ezali babisaka magasin oyo nde okomi ogere yango sikoyo magasin wana eza ya monde de ténèbre te eza magasin oyo eza sikoyo na monde normal oyo totekela mpe bato normal bayaka basomi mpe biloko abimi mpe akei aoyeba te ke moto aogere magasin wana aza demo parce que mpa na biso babika na se nakufa déjà cimetière ezali or ke ngai na osala vie place mosusu bien aimé bapesi nga magasin nakomi kogere magasin balobi ke te nde boza boyebake chaque lundi baarrivage de bandoya bofana ba lundi mpe masuwa mpe ye biloko bobise biloko ekoti na kati ya dépôt samedi mpe so mpe nateki nakangi mbongo nake mpe na agence na western wapi nake na chi mbongo na mboka so babina sene na mboka tele ngai mpe natika na mboka wana sikolo ekamusanga ezala yake so natie mbongo naobenga mutu bapesanga nimero wana nabengi napese kode so nabengi ya otomboka abi pourquoi benga ngai abi benga moto natie mbongo abi etali yo te dai kuna sina zudi ya mbongo yango donc azwa mbongo sa code de quand otie mbongo de asa miso da code ye moko aka récupérer mbongo ekoma so otie no mbongo après otiki moko kozwa naye mais natali ke maison eleki monene nabasala nini natindi bacommissionnaire balukelanga bato na engagement na kati ya maison na nga na engagea 4 filles na 3 garçons donc na kati ya maison na nga bazoyeba te ke patron na bango aza demo parce que na bumba na identité ya Mathieu Souté na se masque soki omoni ngai mosusu yamona ngai neti libanais oyo amona ngai neti nigérien okuna amona ngai neti wara donc naza mpe na identité na ngai normal te mpe nazokosala eti moto ayebi lingala te mwa lingala moko otengama eti moto ayebi lingala te pete na kati ya maison na nga nalataka elamba te ka kiloti wana makolongo panzi poleme soki moto amoni nga amona nga grâce mpe nalataka bien nalingaka mpe basi ya kitoko
na fiancé na bana bato pe na fiancé pe na kine pa na bango babiki tozana biso na bokilo na biso or que bokilo na banga dans les démons moi oyeba ezate pe na engager bato na musala nanga na futa bango très bien siko mona moto teka so moi pour ekoki to kangi maison pour na la nanga te na kosa ba na hotel moko songolo or que lokuta or que butu na ngele kaka na baba na ba boîte de nuit ti tongo na ke na nga musala. Siko misala nini papa limbisa bande ko sana baba na ba boîte vine zo lekana kaka ko. OK. Eza question moi be mama na ngai bon promesse aboy. Au moins tato ko mingi na ba boîte na ba bar. Surtout moi ni ba jeune mingi ba jeune garçon o mi swali ngolu kambongo te wa to sima batu moi matolo na balo kinga mon côté. Na me moi batu ona kina bango na kati ya bar be na boîte wana. Tango to kota. Na mela masanga na bango. Ngana otika lo futa jamais mbongo. Na futa mbongo te. Siko to sala ndeni. Soki na lingi na simbisa gera o gérer bar wana touche. Aso ba makai belé. Na kina meli masanga pe na futa mbongo toke po auto na ngape mbongo te. Ayeba pété. Pe soki na bina simbisa touche na sala ndeni avant na meli sabatu masanga. Obi na tourner na ba douche nyonso na quartier. Na ba ndako to na quartier wana. O ba douche ezali. Na kota na kata ba douche wana. Na zuna tie ba tonneau vide, ba tonneau vide. Na ndenge soka invisible mutamwa na tonneau wana te. Do tonneau wana na tie ngo wana e fana na pona nini? A kontra ke ba nyonso ba okende ko suba. So koto subi na kata douche. Ma sube sa nini? Etika so na kata tonneau wana. Ado so pima yo e ba na oteke masube ke nango. Or ke masuba wana etika e koto na kata tonneau ngana tiaki. A kontra ke so na sisi komesa ba tu masanga. Pona na zusa gera wana makate. Na osande nini? Na ke na récupérer sur la vidage nyos ou ba kamela masanga ata 10 kg ata 20 kg na récupérer sur ma suba wana nyos na évoluer comme sur masanga je peux sanga bien ozo pe kuku tirbo king or que oti ko mela kama suba bato do meli masuba wana petanga ozo mela yango mbala moko ezo compliqué o sate pe na vie na pe musu ko kufa kana eloko yo meli wana e musu mutakufi o bando ya famille no ka famille te yo mo bitamola ta mona moko ndoki avina yo okende ko meli biloko ba melaka te et so la ke même na liwa pe libanda ya wana e musu peut-être okende dans linga pe basi suna kacha ba na boîte wa suna osaki numa jeté pour na zala ki butu moko suna bina ba film ke e musu ba 70 na butu moko suna zu basi moke parce que des mois lemba te de ça na ndira sur moko donc impossible parce que nga la mission ba bisaka batu na bisaka ba via batu na bisaka batu passe ba film so na chasse na lingi yo e musu to kota kana hotel tant na bima na musu na bima kana ngai na zu demo musu na tikio na ye azo coucher na yo nga sina bimi déjà na su no wana te na zu musu ka bongo na tikio demo musu coucher na yo ozo yeba te so za pe na marche na na zu pe yo na bina na monde na biso nga na mengona pe na ba cimetière ta so ko to na ba cimetière yezo na ka cimetière ville to ko Sirofa na koto ba ndako kitoko siko ba tombo wana osoma na siko ba immeuble ba ndako kitoko na lo ka tombo na sepel nango to mati likola tombo wana yo mona ndeto koti na kati chambre o moni tombo ba luki siko mbeto tale ponja munene o longola pe bilamba chéri portemato ezate na talika croué ba luki portemato osi bilamba ti likola portemato na coucher na yo so na singa na kobima na tiki siko likolo ya tombo wana tant que tu as tombo ngana kenanga tant que tu lamuka siko bo moto siko ezongi au moins on se retrouve likola tombo mutakala bilamba ezate pena somo wana mama ko sanini okumo liboma e musomo na fi muso bimaki akomi liboma kizengi babiloko wana pe visanini vine baby mbala moko personne alinga ta na coucher na kati hotel na de tout déjà vine donc to sama mebele na kati ba bar non l'exa parce non les sanga osala ba mission. Or que tant que ça lango beno bika na kata bumba na fana jour mo pona msa bato mo ni demo baso bola ondre demo aza soki nyama aza na maseke non demo azala ka mutu ne chikayo donc bazwa ye babaki so ba capacité mutu akoza na ngote do ba yibi kibo moto ka air mais moi kibo moto ka mukie mais nengo za air moko horizon à peine normal parce que na kata maison na ngana na oteka professeur apesa biso mathématique na 4e à côté na kata maison na ngana bumba ngana ebe meya oyeba ngati akoti na kati ya maison asombi babiloko parce que prof na zalaka soki naza na cours na ye tata naza te nazwala ngaka bapo ya bien so tomesana na ye mingi taso akoti na kati ya maison natanga o prof na biso ti
asomba biloko na tanga 6 na bisi bana misaka bite omoni papa wana bopesa ba biloko ba TV ba radio ba DVD akinango taso ba kabela bi oh aya lobi me muto ayebi ngata pesa biloko ebele ngai bisa ete bopesa ngabi bopesa ye ba pesa biloko wana abangi yabi ah peut-être muto alinga lekisa ngao ni siko akoti na kati ya maison atuninga papa oyebi ngata biloko bepesa ngabo wosiko ya mona ngana ti libanais ngape na koshe muto ayebi lingala te na bise papa kende pesa bana na kabela bango kubangi loko na sala loko te na kosi lingala muto ayebi lingala très bien yazo yebate ke élève na ye abana pesa cours ye wana azo yebana ete bien aimé azo biloko bimi libanda tellement zo raisonner belé ngana moni bo peut-être là ça nini na fungola emiso amona nga pesa matière na identité penza ya matière bajoko e musa comprendre na sala coûter or que événement na nga yebana ke matière sa kufa déjà ti na école ba yebaka yango taka na fungola emiso amona nga penza matière bajoko na identité na nga oh abi mais oh petit matière soka poussa na côté na kati ya maison pas elonge changer soka situki abi papa ni te na bosa na biloko moko na ba sabiloko mususu or que makambo zo mona moya beta lisolo ezate akomi so bimi libanda elonga match zongi so côté na kati ya maison elonga match changer papa bangaki isale mo asoma bite oh na kutana fatom akimaki asunoli biloko to asoma na mbongo na ye no na kabila ki abana mbango akenda beta o sona famille ngona kutana match papa na biso tema za brital abete na film abi c'est que mutu oliaki mwana nga sa kufa kana sina bosa na ngaye yo bisanga mwana nga na bumba or que aloma kamboza ya solo kana bumba wana obi natali kuleta tena za téléphone ko téléphone euta na yebati na zo téléphone ata ka téléphone ka numéro moko na benga bo e passé aka mutayami mwana mwasi or que mutayambi téléphone wana mwana cousin sa tekanga siko leki ya cousin na biso atekanga ya mwasi c'est Julie mutu yamba téléphone na tu nga bi wana na bi oh nga Julie yo mutu nga ka singa bi te zanga match bajo or que numéro na bengi ya siko numéro ya cabine ya cousin na nga watekanga ba cabine nayi wafungolaka we sanga match ma ka bi te zanga match bajo c'est la pika crise na yebi singa bi tala kende yebi sa grand frère na yo aya na bumba bateka bilona banga sina lembi na ngazo na ngandako apike crise bakende na nini église nini o match benga ngalo baki boye suko abangi suko kolba suko ya na binini matala bi azana bumba auteka ba savon neti ba yebi kete papa la yosa musa ba savon ba bien c'est que dokingi mutabuma ki mwana asese ba misala savon na bumba ba betaki ye ba bengana ki ete azandoki or que za ete ndoki azana yi deuxième jour na so benga kaka Julie ayambi téléphone nana nga bezanga materi kama nga bi kende na ndako yebi sa mama bozo na nga bilamba na nga botela nga na valise na nga botindela nga yango na bumba ana mutaka bilamba ezate appliquer sous crise bakene hôpital oh ni no macha benga subo oh tango siko kuza yo kiabi c'est que personne linga reverser aka pesi siko rapport et sali pasa ni baboto na nga siko téléphone yaya to sala makambo belé na bumba wana et sala que jour moto fanda na mona siko madame Jacqueline moi sur place siko yo moi histoire penza ma penza ma cache place pas sala makambo et banda siko wana to moni madame Jacqueline aye or que madame Jacqueline a reine à partir de ce monde aza fille moka konzaka penza de blague à part konzaka ya solo papa Mathieu to telemina nwana to zui lisolo ya mama Jacqueline madame Jacqueline to kangi yango poto bima bisikani ni frère Mathieu abimi po koma muto kozonga wana bandeko papa Mathieu lobi donc beau soutenir émission nulle part ailleurs kaka ndenge to ebisa kabino kaka na le Nazarien bisika pinzamba osala ngolu mafuta etanga po boza l'édifier po bo pambola mabozo maele parce que mukini oyo ba réalité za ebele na epito bed soko za liloba koloba. Merci beaucoup. Naza vraiment émotionné. Comme on a makambo yo, bande kotala on a image, mais papa Mathieu mon ninga zolo baizo kamu isanga vraiment. Mais on a juste na poser question mon papa Mathieu. Oui. Olobi bobanda obeta no ba fimbu pe bolie. So na ina ba bobanda ko lia bobanda olia ni biloni bobanda olia sai biloni. OK. Omani bango bobanda la ba bilo onyoso ko to lia. Bakula ba bendunda. Neti kula nyama ezala ngo fele bakanga nyama na maboko. Comprendre bakula ba pe nyama yo mona kaya musuni ngo oyebi musuni ngo te yo leka biloko te so biloko yo lia no kaka watene to tuna utu wapi ko so ko to meka ko fungola manga na yo fimbo ozwa poko na monda ko
kuna mawezala nango te, c'est ça. Merci beaucoup Papa Mathieu Olobi bobande kolala te, c'est-à-dire pour za kota na baba ponge donc kolala te on eza ponge bande kozala te to baba pekisa bino bolala la te. Problème eza boy. Omoni biso tozalaki donc ozo atali biso ya muso ya fani pino zo lala te. De ponge ezala nango te. Donc oza na pongi te. Mais pour ça olia ka. Yo il faut tambola kaka olia osaki ndumba osala kama be. Donc wana mission za nanga yango wa. Merci beaucoup to kangina no côté à partir wana madame Jacqueline pour que to pumbwe to kende to ba frère Mathieu abima kindenge nde mitema ba peuple de Dieu mitema bato evandi zoluka papa Mathieu zonga ki ndenge ni to zonga na to yemba to prier lisusu mukia parce que comme matisanga moi mbongo ezo baluka makasi. Vous savez, pour faire de telles émissions il faut oser la connecter, il faut nzamba sala ngolu so ka sala ngolu te boy ba que c'est dur hein, c'est dur. Donc na vani na mutu c'est quoi qui donc ezo sa un mot mutu neti yango na lobi na bino bo prier pour na biso bo sambela ka pour na biso parfois kola zo ko biki sa biso pour na lo sambo na ko zanga te na prière no ya 10 minutes tia ta les Nazaréens tia ta frère Obed Rema tia sœur Tiffany parce que ce n'est pas peu de choses. Prions et nous allons nous retrouver tout juste après. Pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu ngai oyo nafandaki na beteza nazangaka moto abwakanga na mai baoyo toyana bango babonga bayaki nsima nanga bazwa guérison ntango elomba belemi liboso na ngai. Est-ce que papa Mathieu na bapoto mpe bato abongo bazali Mama Tiffany omoni mwana nazoyebisa yo eza te kaka na Congo eza na monde ya Dieu parce que nde bapesa biso bamisio wana omona yo ta baotino na mboka moko boye baotino na identité ya pays mosusu comprendre parce que nous okende pas na mission to na mission parce que au moins mutu musala gérer magasin eza ya été donc ana ni mwana musala comprendre donc eza na mukolo magasin wana e musala be mutu normal te a mutu na deuxième monde mais na kota ba komo ata ba société belé awa o bazo produire so bilo ya kolia ya kolata sasa to kota bana bozindo comprendre ba lo musu to lataka to lia ke utaka wapi de mukolo nango penza aza mutu normal na deuxième monde o bati bango ba deje bazaka bato misala o mukona ngo ezaki ngali bakosa biso yaya donc eza baji basala ka biso donc so to bika eza grâce à Nzambe. Amen. Eza grâce à Nzambe Nzambe alinga biso. Rapidement papa Mathieu ope molobi mingi hein. Rapidement frère Obed ozo la biso na nous attestation moko pour na ba preuve à l'appui toujours le Nazaréen to lobagana ba preuve à l'appui frère Obed soit déjà attestation de décès. Oui. Ok, merci. Je crois que ça va preuve tangible. Oui. République démocratique du Congo, province orientale, ville de Kisangani, commune de Mangombo, état civil, attestation de décès. De l'état civil, j'ai signé substantiellement l'OSA, hein, Bolamba, aux filles de l'état civil et bourgmestre de la commune de Mangobo à Kisangani à la présente que M. Mathieu Badjoko Litula, né à Lukutu en mars 1987, âgé de 19 ans, fils
de Emmanuel Lutula Bajoko, décédé à Kisangani le 24 6e mois 2006. Merci beaucoup, Obed Remalou, le frère, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a tout ici. Donc, frère Mathieu a mis Nyonso. Après, Nyonso tout. Papa Mathieu n'a habité aux Zanini. Oh, il y a procès verbal nanga. Tant qu'on a bimaki, tant qu'on a cogité n'est pas la juge. Oh, comment est-il un juge? C'est ça. Parce que dans ça, il y a prison pendant 6 mois. Parce que l'été, pendant on dématé. Balobi na yerotie a trouble na mboka malukuta tout ça limotage ngana famille. Avant to koma awa fallait na oloba obimaki ndenge nini nde biso to kotanga procès verbal o bakangisa ki frère Mathieu Badjogo. En tout cas, comprenez que c'est chaud la ligne latine sous benga batu parce que les ngale nazaraya ezala raso bovani mi bale misatu bokotala boko sepela nkolo pa kokumisama frère Mathieu malobe comme pa na yo to sauter mukia to loba obimaki na mukili ndenge nini. OK, pour bima na mukili eza so longue histoire tozoloba. Parce que la place to suka to suki oui. Na to continuer à la parce que obi tango chacun na yako zwanga alonga siko na monge oyo na ko expliquer to kende na été ta siko alongo linga na monge oyo po mukoto zonga lisusu na ko expliquer azo nga ndenge ne pato ko ba deuxième zala wapi na ko expliquer bino ngo tango siko alongo akena nga deuxième monge to commence ko sala siko ba opération ya kuboma bato ko sala bato mabe or que tango to sala bato mabe e ko makina niveau ke musu bo kine mission e ressusciter boke bokuta na mutu musaba nga nzambe bokuta mutu asambelaka ba frappe suke bandi boke miso bozu frappe boke bozu frappe soko to bantu mi mais comment bango ba yebisa biso ke te bango eza na puissance moko te leki bango donc net to zana bango c'est que mutu moko asabi so mabe azate mais comment tozo ba frappe ba miso bazo kufa suke sala ke tant comme na niveau on pesa nga soko ko banga na bitenga osaso ba mission anate ndelo esala ke jomo to kina mission moto réussir te kozonga na biso na so ko finga Jacqueline yo zo finga na fingi siko madame Jacqueline or que Jacqueline aza reine pe donc na mo le kela que donc c'est la première fois mona ba muta finga ye na niveau wana tango siko na fingi ye esala ka benga siko délégation na ye alobi nini ba lukele solution pona nga ba kina na nga ba benga siko kuza na nga sacrifier nga yalo ba bomanga bi te bomanga te ba ju siko nga ba osala siko ba sala nini neto ba bomanga te ba bimisanga siko liboma na mboko ba yebi ngate to basala bongo so ba lembi yo ba baye yo do mutu manga seleki ba zwaka mutu na ba bimiso liboma na mboko ba yebi yo te do manga bola muki liboma na quartier mutu ali afuna nzela kota ucho yebi te ba nga basala nga bongo so tema ba osala siko débat po ba déformer nga bisanga so liboma na mboko ba yebi ngate ezana papa moko boya ye asomba ne batu ya zwa kisi na somba ka batu ataka bango na zamba po basala ba misala bilanga de ana mbonge belé iso ka misala ba projet agricole ba masangu ba loso ba madesu ba soya aza mutu normal tilo pe na ye bagaye aza tilo loyo atana kitasa pe mwana na ye moko wa cadra ye basa na mbonge belé awa wato ta kombo ezate po eza media my god donc yesu ko somba ne batu wana ataba na za pa misala bilanga asina ba contrat na ba société akota ba masangu ba biloko même akota ba bralima masangu tatango moto be no moni de via masanga mabe boli misanga donc passe na kanda esanga passe donc tango suka osoma batu ba bia boss bia kutu nengo ye ba tekela 37 personnes atangi penza mongo pa somi 37 personnes na yo na kati non ngala soma ngate parce que moni bango ba tekaka batu ba agir pour ça ba bi ko komi da koko ba teka no ba pak ba teka no ba gente ba teka na zama il faut adam kolo babi ke musa après seka okufa nayo ke okufia na zamba ba ba na besoin bato baza to makasi ba ko mo travail nayo so age pour ça il faut ba tino na zamba kuna pa misa bila na zamba taso walinga ke babisa ya boso kete ya kanan to bosa ni pecho amu tu makasi to pesho cadeau fele ke nayi do ba pesa ngai cadeau to comme si connaisse 38 personnes so to mati mutu ka to koma na zamba place to koma mati fana kota bo to kota batu kuna na forme mususu batu nyoso mikuse so moni ngai na photo e bimi nazala mulai na le kabino nyoso na mulanga baba be ngaba de mulai mais na bima mukuse il faut bagana koma mukuse ndeni do biso batasika to komi na zamba to batana biso normal mais to kuti bato baza kuna misala bilanga bango so ba mikuse do demi mètre ya tasiko to komito seka o batandeni o musaya be moni bino bo seka biso bino bo koma ka bo eti bozela
biso bijama biso tokóma bongo te. Bien aimé, tobandi misala okata bilanga, kolona bilanga, kobimisa babilanga kobuka. Orke, po okoma mukuse bongo basala nini? Tako soko biloko ekomela, ba masango botina basaki. Bo bien soko place mboke ezali place maswe ezali place basigner contrat na bango. Soko taso bo kumba biloko wana, bango bazako be ko evoke sa nini? Ozonga soko mukuse po sa musala na bien. So ozo mukuse ndeni, taso bazako evoke bana soko ko obliger yo ba peso force moko ozala capable ya kumata 8 ya masango à la fois 8 ya masango pe otina mutu e mati pe o le mangote okena ngo ti place moko eza soko à travers soko ba biloko ata soko zo kumba yango na ba évocation ba ça soko sa nini okoma soko mukuse po kumba ngo bien donc moni moi mikolele ka to koma soko pe mukuse soko na kata zamba to bana kolia biloko ba soko remarquer biloko le mo soko na deux groupes. Pourtant, comme la début, on a dit que tu es la cuisine. Or, de ma pesa qui va chez Fouana. Babi moi to sommet ça mutu makati. To sommet ba peso ofele. So to sommet makati ça mais to sommet te ba pesi biso e cadeau. C'est que place cuisine ezali comme makate. Ngana comprendre. Or que ndanga ba bandako ya, na bandako remarquer so ba na biloko. Ba ko ba biloko départ. Parti mo bazolamba pour na biso ba travailler. Parti musu bazolamba pour na biso pour na ba chef na biso. Siko ba chef wana baza batu net biso bakendeke bazongaka ya or que de biloko ne yaka balamba na deux groupes ya bango ko mekango te so lambi tika na position wana or na kata biloko ya secret zali donc mon ermo pe ki teti na vie pe zala bien ngai ki teti ne sala ke na mona makamona o na makamona yo komona lelo ngai na bi oh pona umila na zamba eza na kata na mukuse tozonga koleza to continuer susu na obi mais comment soki bango baye biloko la manga na deux groupes pour nani c'est que biloko wana bango ba liaka ça na guko le ka biso ngana bite un jour soit les la cuisine na meka biloko wana ba na gune ezala nango to fandi pe balba ke te ba ngana comme la cuisine te kaka bango moko ba yo pour ma cuisine bon pour na 10 personnes 10 ba 5 côté na biso 5 pe côté bango parmi 10 ba tipenga na 4 Kab obinza mazana ma confusion. Kaka bango moko bazui do ba opona nga. Bien aimé, bakabo biso 5-5. Na place ba tanga na cuisine côté biso to lia ka ba tanga na cuisine ba patron. To komi na cuisine kuna biloko la même kamu kona côté na cuisine moko ba ida mabe banji. Na bité ba biso le biloko kufa. Ba kufa te poani. Bazaka ba tuneti bisoti. Il faut to mekana biloko lelo. Donc na pesi idée wana ba wololinga ndoki so so ba loki yo muta loki mo ka lia yo okufa na mutute yo so landela bango ba bato ba mystique tala ngabi bon premier pas mati pardon là rolo ba ke ba bengi ndoki bango ba nani ba santu là rolo ba ke ba bi ko okufa ki non to zala ki na bon moi mais quand on ko éclaircir pour que peuple les nazaréens oyo balinga les nazaréens ba yo comme malam les problèmes c'est que faut ba yebake au moins tous dans le monde de l'autre on a des sortes ali wa bakufa on a des sortes ali wa ngana kufa kite donc les jeux qui ndoki basalaka parce que quand notre loi de bikete l'homme c'est l'esprit so ba longo l'esprit na yo nzoto opona ko ba kinga mate ngana mate te mate nzoto na ngao donc ngai onza masala nga eza esprit parce que mate ba tunu ba pesi kombo po ba zo mona nzoto mo esprit donc ngana za na nga esprit donc so esprit na nga bimi nzoto tika nga pa via pam donc moi sikoyo façon bando bango ko utiliser ko nyoko la minuma bato na sa swana bango ba ko ba longoli ka esprit na yo nzoto tika na ngo vide bango le muta kufia kufia ke or que yo muto na kufi na ete makambo te so azoyoka parce que nzambe na ebite parce que nzambe na zawa na so apesi mutu mikolo na ye eza passe pas diminuer mikolo ya mutu nzambe bakisa mutu mikolo so sa malamu na mikolo nzambe apesi yo esengi so sa nini omibatela sikoyo ola na nzela nzambe osalela nzambe wape nzambe obatela yo sikoyo oye na mokili olingi makambo nzambe te neti omoni oza na bie oza na mbongo oza na tu obiti na osambela eza te ozobosanake na nsima na yo diable mpe aza mpe na posa ya bato parce que lucifer asalaka bato te lucifer ndenge aza wana ye aprofitaka na bato oyo nzambe asala aye akangi bino bokomo travaille na ye nde sikoyo bakoya ata bakolongola esprit na yo babombi so bake kokunda yo bazongisi yo esprit na yo wana sikoyo sa nini bakomi siko kotravaille na yo sikoyo liwa nzambe eza liwa ke donc mikolo oyo nzambe apesa osali nini ekoki nzambe sikoyo arécupéré wana sikoyo vrai liwa okufi sikoyo
Mais t'as là que mutakufa otoka, est-ce qu'on a mutakufi? Akufi te. Azolela. Mutakufi mami so ekita, mutakufi azosuba, masuba ezo bimae. Wan eza liwa normal te. Ozomona. Donc moni ke eza liwa akufa ki eza magia ya kindoki, basala ki mais en réalité na kufa ki na ngate. Ba déplacer kaka nga, ba tilinga quelque part. Mais famille moni ke na tina kufa se ba kunda ki ngai. Pour la zamba ka to la biso bato. To bi mo appelle to appelle so bato, banga pe liwa, ozobanga liwa makasi. Na bito la biloko ba ndoki. So kufa mama ololi ngai. Pour baso banga liwa. Baso ba chef ba bikete ba chef ba ba mystique. So olandi bango osani okufa. De ça la que tanga bikete photo lia biloko wana. Nga na bite. So kufa to kufa na kufa souffrance peleki. Zala nga moko me na mo to komi su 4. Trop bandimeli ngai to lia yango. So kufa to kufa. Lisolo sikosa nini? Ikomi nango ba atuka mateza bia. Débat. Bien aimé biloko ebeli. To su biloko to tiena basani. To si biloko na lutu. Oye ba lutu ngo ezani. Eza ba mikuwa basala siko neti ba lutu. Mikuwa bato. Na yebi to mikuwa bato bikuwa nyama na yebi. Tenga mo ka mikuwa basala siko tiena ba lutu. So ba lutu wana epela leti ba gilete ya. So tiena munoko ta e kato siko ba pota. Siko ya pe na kidemo mo na siko bien. De so le na lutu wana to yoka biloko egute. Il faut lia kabongo. Orki. Biloko wana tela biso. Ya bango babos na biso batiaka munga obiso batoliaka awa munga normal toliaka ala biloko siko ya biso baote biso ba munga basenzi munga bokoko wana ba munga basenzi so batela biso ngo siko na biloko babino bolé siko ya bango batiaka munga normal toliaka to balba siko le biloko munga wana okufa il faut liaka munga bokoko wana biso bisa va photo mekana biloko so okufa sani to kufa na biso bien aimé. Or que babana kokosa biso la ndeni ndenga bayaka na zamba kuna nde balonga na monde oyo bakomi place biso toza or que tokoma ndenge moko na bango ezala bango na biso tu tokomaka ba démon siko poso nga mutu normal il faut ça nini il faut lia siko biloko ya mungo obiso tolia koto de so siko balei yango pa balimo to mona su bango voilà or que ça moi secret boya mukaso biso bana oyebate de ceux qui ba tele bino biloko mungo wana soko mega oliango be ba osongi mutu to no yebate to bike ça va tolia biloko ta to zuko ba to ça va to ça ni tolia soko biloko wana to zu biloko yo li te on so ba te songa le songa no kufa mo tikala te yo li te ne mekana to bi ça biso nyonso to ça ni tolia biso so mbala moko to côté 1 titre so ni tolia ngo to ba no côté 1 titre 3 to zo biloko to tiena munoko obi tango zoliaka biloko wana ya mungwa tango zomelaka biloko obi o sentir on dirait mutu zali na sa mai obimi miso yakanga miso efungami na mato dire batia ba boucho sali ni esote pe moli pa zamba pa to zala ki o mona ka chaque jour ka londende to mona poleli makasi bote moli makasi peza la te ka londende flou na flou mais le jour to le biloko amunga to moni peza moi makasi pe to ki makela bandeke na zamba. Moi pas makasi pe le comme ça ngazala ke tozala ebele mais ka biso 4 otolia biloka mungwa de to monana bazati lelo bon to pendant ensemble to ndali kina ya enzela ya to sala ka erreur photo ya tanzela moko tasoko to monani ba msuto mwana su bango te to bangi siko na zamba pe mitali okobe mukuse suke bele mandefu ilongezi pami puis mi tape comme mukuse na même pas demi mètre mukuse ce qu'on a vimba talatol so to ba côté moninga ocho yebite to panza mo to nzela ya zam nga sala 4 jours na zam to na lemba na nzala so 4e jour na fana sans jeter mo munene na pema nanga na ko so likolo nga makako ba osakana na tala to na okile chimba na zamba nini na zamba Équateur siko pona nga na moni ke to côté na biso na province na côté province orientale. Or que toi tu n'es Équateur nga zo ibatu toi Équateur siko na fandi na okele chimba batu moi na chimba batu na fonga miso natali na wana tu batu na kibe bango te na tianga lo nyasi taso ba poussa okiza ba chasseur taso ba chasseur ba ye ba wala siko ba makako ba sala ba beta massage taso ba moninga o musabi masa ko tire na otezela zela otanya mama makolo ye kuna pale na fandaki na tie mutu na sebo siko suki so pa nyumba suki zake bele pe mo so to na ngai na komana tintalaka panda trozo sukola te salité na zoto ba couche dans la to katenga gilet mwana zo ya passe parce salité za la tellement belé
mwindu nyama kosa nyama zamba penza na suka ya masa tanya makole kuna tasuka che mundu ko betanga masasi tana tomboli ke longi ba moni ke longi na télé ya ba bi jamais o eza démon wando kima au nom de Jésus to ebe ngapela sala na landa bango be ba bwaka na minduki ba bwaka na mikolo ba mema mbangu na to benga boki matana ka mutu te to ebi te au nom de Jésus ozo biso te bazo déclarer bazo gang ngapela landa ngabi mon cher boki mate na ka mutu na tibino oyo nani to sola kala musika c'est dans ça qu'on expliquer bango mbangu bango pe mbangu et ça la ke nzamba osala grâce oya mukusa yoki so ngana bisa bango bongabi na bisa bango eteke na kufaki na bini na bunga ki na zamba boye denga so ba ki na kufa manga tele mate na kosike te na bunga ki na zamba na oyeba na nga nzela te oh ba mukusa tele bunga na zamba mais soit tali position na zali mukuse suke bele na mande mukuse ya ndengo za boye to mukuse na emetre zande emetre la boye emetre koza boye na suko demi donc emetre kwa ite awa ko moi ndamo penza moi awa na tu boye penza bosuko na vimbi suko na tu ballon na tu ba ka ballon bila meza la na vimba suko so talon di matin na vimba so batali suko niveau na za na elongi na suki ba jamais so mukuse asipota tele so amule atalinga bija mutazala boete omona kimamba zo ganga nde ba tu bwendo na ngasa bula kangi omona zo inga yemoko ba mukusa abi mon cher ozana miso pour la biso tenga bité bido kutune boye denga ya solo to sola nae mais soki oya mole atalinga bi jamais dans ça convaincu tabi eza mutute c'est que muto a émission asala biso mabe to kela bango tina ngana na bango yaya ba tselinga ma ya moto ba pesinga mbeli na longo asalite na nzoto oye ba vrai chasseur bazalandeni ba kela ba zamo ba gilet na bango basalaka ba cartouche ba fabrication bakatanga suki na ba gilet wana bakatanga kovo de paka gilet esila donc suki makasi ba gilet zo buka na suki leka ebele ta ba sisi ba pesinga mbeli na longo asalite na nzoto so na tepa mbeli pa bo pa mabele zo kuya poto penda kru tango sili esala ke ba pesinga mai na sukola mais néanmoins ba chasseur ango bazali oui bazali miso ba tin Équateur l'état de déclaration na bango bazali ba de l'état soki délégation na bango bazwaka bango nyonso eza awa tokotanga yango donc tango siko esala ke na momata ba na ke na sukola wepa na longola kilote pour la na kilote wana na longola kilote boye oyebi kilote boya longola kilote kangama na nzoto ngabi masa papa boya na nini ngabi koto couper elongwa te ya solo to meka bo rien ngabi masa bor na mystique baseki bakozo gilet bakata kilote obi kilote ezokate na gilet bazu ba tembeli na moto mele comme rouge ba meka rien wa molabi na ebisa kiyote na mutu te ozoyoka te comment mutu bilamba ko tika ko boya nzoto tuka zoto te kamina nzoto omona oganga eza buluet sa azongi ne kai moko na fandi to lembi to toki lambe bolonga na nzoto na fandi na zuka courage bango babi masa so le vito dembo ka bongo ba pasta ba kuna ba olongola ngo sukona tengana bi suko realita kilote ngabi kilote fe longwa kaka na fanga bi nzambe sala ngangolo obi nzambe a mystique na bi kata be sala ngangolo yaya to me la kilote bouger mais pas kilote longwe tika ndenzo to bo rien elle mo calé na botoki après bouger ka bongo ta soko likolo moko etika so likolo moko etikali kanga soko na kilote moko longi moko so etikali na lala na sa ta soko likolo na tombola likolo na ti likolo bazo benda kilote ba benda kilote elonga bakoya kuna baya nango tshanga pa pema ba ta pression ezala makasi baya na pema tshanga to tumbango baki bakati bakona mine na kanda batumbi kilote ngape na kena sukoli na siko sukola ba pesinga kilote mo boy momo ba kilote ba couvre famille la yo na la ta oui kilote comme sur notre patalo donc peut ko nga bien faut soit diminuer sur moi mukie peut faire na so bien
babi ah masoya baoseka nga sikoyo bazo bapesi nga polo moko na lati badimine kilote mwa ndambo bapesi nga na lati sikoyo bake batala kilote obe kilote bakonesi kilote bolango kozika babi ah masa po bape bato bazamo bayaki masa bolango mystique tomelela yango moshoro ezika tobetela yango noa ezika ah otalanga kimia bango bake bapelisi bano bazomela masa biloko ebeli ya omeka biloko ya biloko po nese bango moni na zamba na omela sali 3 ans na zamba nayeba nanga mboka te nomo suki ekomi ebele namona mboka te balambelanga biloko oyo batia biloko mungu eleka babakisi oyo mungu ekolo ya mungu nakela meka biloko bi munoko esalanga mpasi na mungu bayebisanga bi masa olia nameka biloko munoko mpasi mungu eleki nabi ah poni bosali bo te tosali ngo poni ngai poni o te poni o récupérer ba retard ya mungu oza nango osali 3 bano olia mungu ate récupérer ba retard ngai ayaya ba retard kana mbala moko boye oye biloko tu basalaki wana bien aimé ezaka bakama nzambe eza nzambe naki baesenga litoyi matieli ya biloko natala bongo toyebisenga na moni ete nazwi courage na se fonctionnal ya biloko pa obi nazwi appétit Alléluia. obi naolia biloko mémoire ezofungwama nga naolia biloko mémoire ezofungwama mpe naba kosensatif vraiment à l'aise nalia biloko esila bango batie siko kwiti bake siko bake batumba kilote mpona deuxième tour batala bo kilote eza sute kilote disparaître nomoni mokolo nga naye kobika yango wana so bamasa yango esali ke bango bazwa grâce okutana na bato te de kilote elongwa na nzoto te domoni place na mabake dia baza limité parce que naye tokimaki wana bato oyo basombaka biso bango baza na droit koluka biso te bango bakozonga place batekaka biso so place siko batekaka biso bakozonga siko na siège place siko badotaka bato bakilote wana so bakozonga na siège baluka siko na ordre parce que bango bakaboyelaka bato ya monde atie bakilote bato baleki ebele ifo bayeba siko nani yango bakimi bakoso kovérifie siko na baretaka esali ke mokoso baye kokomprendre eza biso parce baza koevoke ke tozonga neti babenga siko na baidentité ya kilote yango siko esalaki kilote siko elonga na nzoto kilote ezonga siko yango moko nga siko nabika na nga so bamwasi yango esalaki bango bakutana bato te parce baza siko koevoke tellement baza siko bakilote na kati ya nzoto na bango esali ke mema siko bango ti na monde wana bango bazonga na bango nga siko natikala na nga siko bika na nga yango wana domoni ke baza limité quand même siko ezala mpo nzambe ayebi ke moto na oluka aza place tel azwi kaka oye mais pourquoi bakoevoke mpe bango aza place te bataleka na balabo na bango bazwi yo moni ke nzambe anika nzambe domoni ke apartir ya jour wana esalaki naye soko kosauve siko bato yango mpe bamoi kilote disparaître papa Mathieu limbisa mpo na lelo tosuki awa totikali papa Mathieu akutanaki na famille ndenge nini akomaki molai boye ndenge nini papa Mathieu asalaki 6 mois na prison mpo na nini akomaki na prison mpona bakangaki ye mpo asalaki bato nini tout ça baquestion eza tellement ebele néanmoins boyebaki ele nazaréen ezali na service na bino 24 heures sur 24 heures motu na biso ezobaluka mpe kolo azosunga biso mafuta eza nano pour que tozwela bino bato baya baedifie bino nzambe atikali kaka nzambe ye mutu asala mokili ayebi ndenge nini akokolongolisa mutu ata batie na kati ya mai bien aimé dans le Seigneur yango nalobaki na émission oyo bedre mayambaki nga soki batiaki yo ata na sa mai soki babengaki yo na balabo na bango obimaki bamonaki yo na kitalatala na bango soki bazwa yo bakomisa yo nzete tika ete nzambe ya Israël le Dieu d'Aïdi Nabal le Dieu di Daousa le Dieu de Lumana asalaki obima na bisika batia yo pe omonana loka frère Mathieu na komomona ye na pesi ye lisusu mbote ya sukali lisusu po tongo nazobalusa bo ezosala ngaki nakumisaka kaka nkolo yo pe okoki osimba ye boye nga naza na privi elengele nazare ye nzambe esika mosusu te kaka awa papa Mathieu liloba no asuka liloba nanga eza boye atuka bandeko nyonso togarde na oyo totangi te tokotanga yango prochainement voilà liloba no ya suka liloba suka eza boye eza ke bandeko nyonso bazolanda soki nzambe asamaka maboye parce que alingi yo parce que bato ebele nde tobikaka tosala bavi na biso mingi bayeba ndeni monde eleka te domoni mingi bakoma mingi kokota na monde ya molili bakoma koluka bazala miso minei ayeba ndeni makambo esalemaka na molili makambo nini esalemaka orke
tanza masa makamba boy parce que na deuxième mois na omelaki na biso na salaki 3 ans oyebi na zona formation de babuma mutu de basala mutu mabe na faiblesse andoki na yebi na bi faiblesse ya démo de toujours ba formation à niveau moko que mutu mutalaki na niveau que mutu so asambelaka pe bandoki babomi donc to continuer à comprendre mutu asambela na kufili wa bandoki de banandeni mutu la bazoyer donc toujours ba formation parce que biso tu ba garde ko la reine donc ceux qui mbolombo la ke mission réussir té faut pas benga soko biso ba former to ko ya fa to ça la mission faut surtout lander la vie na yo tu ba place ni to ko zoyo peni to ko ça pas to ka to boma mutu wana c'est ça donc dans makambo ebele on a monaki on a kende ko découvrir encore ba que soko za ndoki okoza magicien makambo mode éternel ko sangate parce que nga sali vie na bango ta niveau que na tika na alias na ngai ya mariage kuna na tika na bana na bota ba bogar ba bébé na batika la kuna kaneti yo moko ba vrai petit na tika bango kuna na sala penza vie de kuna comme neti mboka na nga de ba réalité belé na ke na moni yango ba tika li ba orphelin bo batika li ba orphelin mais bazane ba démon hein baza ba démon. Merci papa Lilobano asuka rapidement pour la chaîne P pour na koyebisa bandeko nyonso boye en tout cas soki nzama ko sunga yo o contribuer pe na émission oyo ko sunga émission kene liboso nzama bosa na yo te parce que za émission moko o izo sunga bato bele ba se retrouver donc so ezala yango tongo kanga ndeni ngomo na penga ite mais na nzela na bango nzama sali grâce ba lukinga parce que ba omona nga na ndimeta ba ko mona nga ba zonga passe na batama na nga ba ke ozwanga pour na nini oyo ozala bénéficier na makam oyo en tout cas nzambe akanisela yo soki oza na question bakopesa yo numéro na nga okobenga okoposer question e mosu tuna mutuna bango baza na réponse te esalanga mpasi ta balobi o baotungisa bango baso baza aventure te yaya eza aventure te parce que même l'état congolais eyebi histoire na nga eyebi makambo mutu ndenge ezali esalinga mpasi surtout esali ke na ya eza ke baleli mingi bopose bango baquestion so oza na question benga bakopesa numéro na ngai okobenga nga na numéro na nga nakoexplike yo parce que esunga yo oluka elongi ya nzambe parce que makambo o nzambe ndasali yango mais famille na nga bayebaka te ti lelo oyo obi mama na nga tokutana suma na bilamba même oncle na nga professeur ndenge so bolanda ba DVD leka so ba extrait wana oncle na nga professeur ezala ba image wana bolakisa liboso témoignage na ye na amphithéâtre or kasuba likola cher professeur université masuba ezokita émotion mutakunda nga ye wana même tiro na famille nga ebele bakokanga te pe na famille so babandi baza ebele so batomboki kuna bayokaka mutu te so bazoka téléphone zwa matier so beka te yo osani te petit natiki noza so mobulu te donc babangaka nga do bakokaka te mpona so baraisonner vene babi pecho anormal te de pecho ndenge aza nane démon ndele basoki ezaki en tout cas nzambe apambola yo soutenir émission oyo so mpe na oyoka bake te oyo obengaki osoutenir émission oyo nzambe azongisanga na vie obosa na yo te mpe ntango osoutenir émission oyo yebaki soki makambo ezalaki okufa yaya même sate na yo makambo nyonso ekufaki na vie na yo même avenir na yo nzambe akosekisa yango au nom de Jésus parce que nzambe ya résurrection aza na mpo na yo soki osoutenir émission oyo donc témoignage oyo etambola monde atie eza mpo na bolamu en tout cas nzambe apambola yo. Merci Obed rapidement. Merci beaucoup. Nakoloba quelque chose ce qui cause amukie ce qui na kozonga ne bandeli papa Mathieu tanga bandela koloba alobi tango abeli ba mene église ba sambeli pona ye mais ba garder sa église et après muto alinga lekisa remarquer que ce qui a demeuré na cette église bozwa été a créé ka ba bilo mo boy po ba longolé na présence ya nzambe ba commissaire tika ba commissaire que distraction ezongeli na sima ba kozwa ye nazo ba bande ko nyonso obokimi présence ya nzambe papa maman ce qui longwe na présence ya nzambe oza exposé oza la merci du diable ndeko molinga miyolo ba on église kuna na longwa na sambela souté pona songi po ba tonga ba finga ndeko zala na présence ya nzambe so oza na présence ya nzambe muto aussi mo zate merci beaucoup kutu na koko ba kisa Obed rema obi eza na bato belé ba yaka na kati église mais misu baza bango na kati église papa Mathieu lobi ke misu bazwa bango na présence ya nzambe eza bato oyo bakoti na bango ebukana te bible yebisa ngai que lorsque Jacob abundi na nzambe dès lors nini koti ne mo nini ebukani siko bien aimé dans le Seigneur mitala okomona ke ozalaka na bakoti no nyonso normal est-ce que nzambe abuka koti na yo soki nzambe abuka koti no motongaka te soki nzambe abuka koti na yo mais ofingaka bato te
soki nzambe abuka continue ekotambolaka tengu okotaka ndako nganga te siko tala mabe nyonso tu yosalaka oremarke ke continue moko ebukana te luka yesu masiya ye nde moto abukaka kote nalobi te ka okomisa yo infirme mais luka yesu masiya ya bacorde spirituel nzambe aza na posa abuka yo kote nzambe ana posa osala bolamu mais azomonaki olingi bolamu ya vi na yo te olingi ozala na de kote pendant que ozala na de kote na yo normal okomona bolamu ya nzambe te tika nzambe abrise yo frère Robert oyebe eloko babengi or or po ekoma or elekaka na moto yo boya koleka na moto oboya ba vie ya sacrifice ozala na Kinshasa bana kosambela ona kokota bazamba bamangengenge mais tala malamu depo koma na poto tala malamu depo koma na États-Unis osambela kalisute oboya vie ya moto koma vie ya pressé likola pressé okosimba kisi likola pressé okokima mosika na nzambe bien aimé linga Yesu kangama na Yesu salela Yesu yamba Yesu lokola te mais yamba Yesu mokondi pe mobikisi na yo nzamba azana bon moy. J'aimerais demander à toutes les mamans, j'aimerais demander à tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent partout dans le monde, avec beaucoup du respect que je vous dois, priez pour nous. Sambela pona biso ata 1 minute na yo bien aimé. Bible bisinga lorsque Moïse atombola ki maboko ne er moko ko maki na moma lembaki. Parfois obeda kokota moi crise ya ba prière. De même avec Ngato Zabat. Mais lorsque yo za ko intercéder pour na biso, de l'ordre tozo makasa ko kendo luka ba frère Mathieu. Na ebisi bino ke série ba témoignage de silité. Ce qui nkola ko biso na ba ndeko ne so ba soutenir les Nazaréens plutôt même ba lido pro. Tokota na sa mai poto ke nozo ba témoignage. Na ba Gisèle Kasongo tokota na sa mai poto zo la bino ba témoignage toko sala yango. Sera ba témoignage de silité ko mona kam comme sous la humble servant de l'Éternel bimel bino na utilo là d'ailleurs pesa témoignage le coup maison kaka pa ya Nzambe. J'ai dit merci derrière la caméra c'était Lido Pro professionnalisme et toujours le maestro de la presse congolaise par la grâce et la miséricorde de Dieu. J'ai dit merci au prophète Hervé Yombo Oyazali a assister l'émission. Je dis merci au prophète Achille au peut assister sur compagnie na émission. Oh, je vous dis que c'est chaud batou ba tondeling Lido Pro na sima caméra pour ba ya kaka frère Mathieu Badjogo Oyo a Koufa qui passé après 3 ans. J'ai dit merci na prophète Placide aya qui peut kolanda émission parce que eza vrai, eza témoignage vrai torozola bino même après la pluie à ba famille. J'ai dit merci à maman à ma sœur à ma consoeur Gisèle Kasongo qui est derrière la caméra Nana Lido Pro. J'ai dit merci Bazé Belé ba maman Claudine Bazé Belé ba maman la reine ba yekolanda témoignage o épaté makasi bino sonzamba pambola bino mais na bo sanité bat o ba soutenir kangai na lobi merci mingi na maman Annie depuis Italie na Bologna. Je dis merci na papa Passo papa Passo na Italie en tout cas papa merci mingi na ba conseil na yo et puis na lobi merci mingi na sœur Beuciel. Dis merci à maman Léandrine Makabenga maman Léandrine Makabenga depuis Hollande Nzambe apambola bino na bo sanité dada Ndimbu na Hollande kuna na église les Warden kolo apambola bino nous boza tellement ebelé soki na bina tanga na aussi saté tika ten kolo apambola bino merci papa Mathieu Badjoko. C'était difficile mais lorsque na kutala kinaye alobaki ça va pour le peuple de Dieu je vais faire ça parce que na kata ba témoignage na linga suko sala te abomba na pour na ba prière na ye. Merci frère Mathieu Badjoko. Là on se tient déjà debout. Avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango ye soye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai
bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu